Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nakatia chaîne Nabino qui n'est nul autre que Bayoka News Télévision, la chaîne qui a fait Sarabino à chaque fois. Bah, réalité, OSA Manakatia Kinshasa, donc 100% réalité sur terrain. Lelo, na compte Kaya enquête Nabiso, tout ça, moi, sujet Nabiso, Lelo, Eza, sur ce qui concerne, bah, courtier. Oh, to bengi na lingala, bah, commissionnaire. Tomekobeta basona ba commissionnaire, tomekobeta basona ba locataire P sur ce qui concerne d'abord ba montant ya garantie. Ba loyer ya garantie mensuelle ya loyer par mois. Les autres remarqué ba bailleur mususu ba comme déjà ba atteindre 10-11 mois pour na ya monga garantie. Et les autres to quoi sur terrain na compte banquette na biso to mekobeta peu ba masolo na bango ba courtier to mekakoye ba qu'est-ce qui ne va pas pe to mekoroso la pe na bango pe ba locataire pour to mekakoye ba qu'est-ce qui ne va pas na katia immobilier dans la compte ba télé réalité na bino to za awa to za déjà l'agencement awa déjà ta kuti papa na biso commissionnaire. Bonjour papa. Bonjour to koza déjà kiti. Oui, donc on continue ensemble là, celui que j'appelle Babou Image, l'ingénieur Babou Image la foudre, auto ça na télé-réalité, auto ça ne maël et na maël. Tomeka d'abord kobeta moi li solo. Papa, lelo chaîne Nabiso à Bayoka News Télévision, au état la marana monde mobimba na mukili mobimba, et quoi en compte ta télé-réalité Nabiso. Tobeta ba solo un peu sur ce qui concerne à courtier, ce qui concerne les immobiliers. Lelo to remarqué na kati déjà ba makambwango escroquerie pe koti trop ba courtier pe ami ba koti trop ba auto bengi ba commissionnaire. Oui, donc c'est pour dire que notre est vraiment une agence Nabino c'est tout et beta moi ma solo Nabino sur ce qui concerne d'abord ba courtier. Qu'est-ce qu'on fait pour nous quels sont les critères pour muta comme d'abord commissionnaire topé courtier? En fait, en réalité, c'est un domaine moro approprié. Et dans l'organisation moro ya la kini awa normalement na Gombe babingango asmo dans l'organisation moro ya ba courtier ba immobilier quoi. Dans la Gombe précisément dans la galerie présidentielle oui ça wana ba pia ba formation pour okoma wana pour comment na niveau wana c'est ça. Ils ont combien de temps formation? Formation, et nous au moins 3 mois et puis au pied aux cartes, on remplit ma fiche et puis pied aux cartes. À ce moment, ils ont la Gombe, oui. Et à ce moment, la Gombe, oui. Les autres ont remarqué, Moutounia Sako comme commissionnaire. L'autre ont remarqué, ma mafia peut côté trop dans mon salon, papa Rabisso. Et là, on est au colo par rapport à tout ça. Parce que Bino Boza, bon, si on a mis ça là, et au moins, on a expérience sur ça. Pour Nayo. Au moins, tu as ça Moussa Nabino. Bon, en réalité, ils ont faute. Ils ont raté pas les commissionnaires, mais ils ont fait pour les clients. Ou les clientes. Au dit au Luganda, ils ont bon, on a eu Moutoti Angers, n'a pas choix na yo. Alors, il faut s'adhérer ou bien s'affilier à l'agence où ils ont reconnu. Des pères qui ont tombé victimes dans le cas bongo. C'est ça. Mais l'autre remarqué, c'est quoi nuance? Parce que client Azamoto, moi, peut-être ça du domaine. Tu as remarqué les lots, quoi nuance à Kinshasa, on remarque non. Au coup de moi, tableau, agence. Tableau, agence. Que le client, il y a ébiné marambouanaté. Alors, ça, on peut se confiance. En fait, en réalité, il faut que le chômage est trop et tu vas créer un emploi dans n'importe quel domaine où ils ont approprié. Il suffit que le monde est au monde n'importe qui à se vaguer. Au monde, il faut tout la paix moutus. Fiche, après se présenter, carte, tout ça. C'est alors que vous voyez à qui on se confie là. Par exemple, nous avons na Bandal, ou bien à Kitambo, ou bien à Gombe, n'importe quelle commune. Maintenant, nous avons na Bandal, ou bien à Gombe, n'importe quelle commune, ou bien à Beau Marché. Colonda ko à la Ipen. Yo ebi Colonda koute. Et Moutokuti na balabala, a même pas faux bailler.
ou bien à présenter au faux bailleurs balie yombo eza bakati omona awa siko opesa faute pas nani siko pona yo ko ça va client na nini à qui faire confiance parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance parce que client ko yata ba no tuno ba carte ko eboy je sais pas maintenant au ko ebisa bon on vu que yo a expérimenté à dossier client ko tuna carte standing nini parce que yo yé okuti mutu na coin boye banité akuti tableau ba comme agence en ça mais oui mais faut atuna bon agence na yo on a filia wapi carte na wapi parce que mutu yo okuti agence pendenge nzane ya marabate belé vous comprenez mutu a zape ye kolo tableau ti aye kaka ninga yaka na ba agence ninga ba yaka pe ko tala ba ninga aye afandi amoni pe client moko aye wana aoluka ndaku akena ya memi ndeti et pas faux baye ndaku moko ba présenter yango omoni ndaku ya bien bona ko futa ngo ndenge nini ndaku pe ko nzana ngo na location vous comprenez c'est vrai que baye ka tinda kuna e po ba louer visite ça permis aye pe si batu bana kati keno aye pe si batu bana kati keno na yego visiter ndaku bakoti pe atali ndaku mais lokola ye mtayaki na ye pe mtakomeme pa baye ake ko présenter faux baye ou ben faux bayerens vous comprenez apie mbongo kuna ngolo oya ko kuta akuti mutu moko wana bi o mais makambo mtutu ye bien ngote bien kuta na kolonda ko ya habiter ngala bimbongo note okonzonga na balabala okino luka commissionnaire wana courtier wana komi pas sur Ozoate déjà papa la biso question mo boisa trop pertinente et ça m'appelle trop na compte à réalité à kin les lots ont remarqué bandaku et komi kara 10 mois 11 mois donc garantie andaku ya ba mois et combien dépend mon cas na ba kolonda ku 10 mois 11 mois pendant que tolanda awa balobi na constitution à loi na biso na y compte immobilier garantie école les 3 mois té mais bino ba courtier bo accepter ngo OK otika moto a faut type 10 mois na ye est-ce que elo ko na ka apporter changement peut un jour peut te recevoir que non ba garantie ils ont en 3 mois en fait na après pour défendre eloko lelo oyeba yango mais babi bino ne peut d'une part bozara y compris na makambo wana oui lelo na après ya ko défendre eloko oyo po oyeba yango au moins que non ceux qui battent na 3 mois de garantie ba courtier immobilier va gagner beaucoup plus pour même ma chômeur ba capable ya obimisa 3 mois de garantie au lieu de 10 mois de garantie mais quand on a déploré que mutaya qui on a coûté carotte a coûté plafond te yemtache toilette na kata ndaku et ba dépenses effectuées au afala qui les gens qui sont morts européens eux intelligents il faut pas rembourser yembo il faut 10 mois de garantie est-ce que commissionnaire au matanda ko ba bibino pe ba commissionnaire d'une part comme couple na bino ba kolo banda ko kolonda ku soka 10 mois à 10 mois par rapport il y a ba réalité au yanzala ngo parce que ça va bien non lelo ezala adopté chez tout le monde écoutez ezala adopté chez tout le monde que mutu tout afuta ndaku exemple 3 mois de garantie au moins que chaque jour ba courtier immobilier ba ndonzombo ba ko intercala ngo ponani babiloko wana e utaka e pa ba kolondaku vous comprenez e utaka pa ba kolondaku alors dit que non ndako ndenge nzambo il faut 10 mois de garantie pour fona ka mutsimta na kati ayaka sala ki ba bulu na ye achaki ba kakuta ki ba kakote akute toilette na kati na kute ya achaki toilette et ba dépenses effectuées net tout et ça dit exemple ndako ya $200 a dépensé ki $2400 ba fonctionner na un mois anticipativement un mois fouti ba comme na 4e mois mbongo tika $2000 ko nani ba na locataire alobi na obima siko faut ba $2000 ba rembourser courtier immobilier en très joyeux en la RN ceux qui va tout ba respecter principe ya 3 mois parce que un mois ya doit aller à 1 mois et ça sera invariable donc si on foutit 3 mois plus 1 mois de commission ça fait 4 mois. Au foot, 10 mois, plus 1 mois de commission, ça fait 11 mois. Donc, il y a 1 mois. Mais si tu as remarqué que le place soit le bielo moins bien, tu as remarqué que les lots,
Mukubwa mbongo ya commission o to bengi mbongo ya commission commissionnaire mbongo ya commissionnaire lelo koma okabwama na kolondaku na commissionnaire est-ce que phénomène eloko wana eza bien mpona yo système wana? Normalement eza bakamo déplorer partout. Moni mboka mibeko pe ya mofo ya la stable wana eza désordre. Même na ba vente ya bandako et alors à 10 mois et comment 5 mois. Normalement bailleur ou bailleuresse a koki ko kota na mbongo ya commission ti. Mais bango pe ba comment na ba commissionnaire na bango pe bango ba marché au cas où on est d'accord te que y est pas relié à mbongo ya commission a puis on muto andimaka. Vous comprenez? Il y a un commissionnaire. Oh, mais il y a un commissionnaire mais il y a ndimaka yé. Vous comprenez? Mais en réalité ce sont des cas où ils ont déploré partout que les bailleurs bakomi ko kota la makambo wana ndenge nini. Omona mwana na yepe ayi wana ye bango pe baliaka bobozoki exemple $1000 et yé pas le bigeno bango pe baliaka pour 25 boka bola katikati ou discuter to ebele omona pe balongoli moi $300 bakina. Bino botika na 700. Normalement, ils ont biloko l'état pas télémela. Mais mon que l'état yé moko déjà a ça le contrôle. Il y a une organisation en ati. À côté les mélanges c'est ça. Et aujourd'hui, tu as remarqué que le système économique, non, tant que tu es commissionnaire à ce Bissau, oui, mais il faut payer un bon à Makolo. Bon à Makolo, un système, on a cabine au sous commissionnaire, beaucoup de ça, on a pour tout le monde remarquer, commissionnaire a imposé, c'est moi à Makolo, tu es dans l'action d'un côté. Puis moi à Makolo, comme on a un bon temps, au cas où $10, $15, $10 000. Pour Nabino, Bino Kabat, beaucoup de ce système, peut-être pour moi, on a bien vimba tonné. En réalité, mon Makolo, mon bouillé, au tu binga ba frais de fonctionnement. Au moni gabwa marambo réalité dans la monde yo yi bien outi. Il faut que lukana nous ba recherche yiba. Ba tubayaka aye ko lukanda ko. Atikeli bino demande na yi. Et bon s'engager. Ngaja na toma victime wana. Muteya lobi aluka ndaku na Gombe. Parce que nga agence dans la vraiment pratiquement la Royal batetela na Gombe. Et na travaillera tout na bato na même ligne pe na ba collaborateur na Willeri na terra mama yi. Mutoyi abi azana besoin ya ndaku na Gombe. 1 million de francs. Ah, on a tout ça visite quand? Non, on a tout ça visite abi na week-end pour se toiler ba mercredi abi oya samedi. Gabwa. Yo ozimbo on a yo s'engager. Ya ko kindi ko préparer ba offre. Oye awa batika moi sentinelle bokoti banini a papa yo bika ndingi ya lara tika na moi café. Ovikara batu express ozotambola nango pour préparer ba offre pour la visite boya en sala nae samedi. On s'engage déjà dans la dépense. Atika lui infanti. Mais comme samedi en a yiti. Dépense qui est en vain. Ba crédit au benga par-ci par-là, au bengi kolobo, au bengi bailleur, au préparer visite, au bengi mutentel, au bengi mutu dans la portier, au bengi ba comprendre. Et là ba réalité mo boya la rawana. Ce qui m'a poussé les paiements à faire en côté. On comprend la réalité à la rawana. À des fois ba coopérant nous ba commissionner voilà, ba ça la ba gaspillage ba mbongo. Pour qu'à préparer offre au la kisayu. Au pied le routier. Mon qui est en vain, bon fait, c'est un inconvénient, il va risquer de salaka. Et tu peux pas faire la précaution. Vous comprenez? Pour nous assurer que yo okoya ngana yo tout ça là, ba visite wana ba compte wana tout, tika nga frais de fonctionnement. Pour ma kolo ano moni wana ata le l'hôtel de 3 ndaf. On se peli na ngote ya tika li ko fonctionner. À des fois en ça ba bon à dépenser même fonctionnement on va dépenser même ba mbongo kolega oyo tigela ki parce que akomi ko lukilo ndaku vous comprenez donc en réalité moi dans la langue vrai
Sauf qu'il y a peu d'autres gens au Baromo font dans le coin, il y a Yeliga Mako. Donc il y a Zanda ou t'es à Yeliga pour Mako. Il y a Yeliga Mako. En tant que Bino peut bateau Asimo, association des immobiliers, c'est ça. En tant que Bino bateau Asimo, tant que Bomo n'a que non, bah Magui on est comme au côté Moussa Nabino, comme le Kako Baby, ça go salaire d'une part, paie éthique Nabino, Moussala Nabino. En tant qu'association, vous avez vraiment temps ya ko luka pe ko éradiquer pe ba système wana. En fait, Asimo eza pona batu oyo baza intégré na Asimo. Donc oye o régulariser ba norme ya Asimo. Ça veut dire Asimo dans la fiche oyo faut remplir à quel on a na ba instance likolo. Na ba instance likolo pour on a reconnu étant membre naï et yo au travail à la compte naï neti le vieux n'a pas dit qu'il est le nani n'a pas sentir n'a pas y a la commission mon gars voilà ok oh bah dépendant la domaine voilà vous comprenez donc déjà je pense que bah comprendre déjà n'est tout avancé est-ce que concerne ni le copé ça n'a pas client ou peut-être si qu'on va comprendre nanté bah ça n'importe qui confiance na elo ni ko singa pe na gouvernement sur ce qui concerne ba immobilier pour ba à chaque fois que se tracasser quand même oya ba montant ya ba garantie et l'équipe makasi elo ni ko loba na ba o ba olanda yo na ba client o non ba yebi non ba makambo na te pour ba koya na libaku ya ba mi ya ba escroquer elo ni ko yebisa ba ngabwa omoni ma ba makambo na poto ba to kina ba mikili ya poto ba yebi normalement offre autre bengi offre immobilier ba traitera yango te na ndaku ya bailleur ba traitera yango na agence immobilier. Vous comprenez? Donc beaucoup na bailleur na yo client boye na agence immobilier beaucoup tani vous traitez affaire mon ndenge ala mais awiza na moi ba forme moko boye désordonné et ba to tomber ba tomber ba victime ya ba erreur moko boye où ils ont vraiment palpable était dans la société. Vous comprenez? Et il faut que faire dans l'état zaki amekape ko cha ordre na domaine wana parce que dans domaine oyo ils ont influent parce que dans domaine oyo et le jarabatu atamta uti libanda atamta uti wapi et immobilier aza wana pona ko bomba yi. Vous comprenez? Donc l'état a tout na mifo à ce qui immobilier te na ba norme bato ba immobilier te na bato moko universel. Donc on doit comprendre et outil net ba 10% à compte de vente. Nous avons dit que c'est universel. Un mois de garantie. Voilà. Encore de 10%, on a dit que on peut tout ça. 10% dans les tuyaux au tel ou avance. Commissionnaire a y un client. Commissionnaire a dans la droit à 10%. 2 millions. Bah, il y a 2 millions. On a dit $100 000 commissionnaire au pied. C'est ça, mais le lieu comment contraire et comment il y a beaucoup de choix là. Surtout ça, ça qui va bon pour accorder de documenter la reconnaissance de danger. Vous comprenez? Babilo qu'on a tout, ça vaut pas la peine. L'État a mis un peu au bête que tu as un bête dans le domaine voilà parce que l'immobilier est parmi le domaine où ils ont influent les lots ils ont pas mappé ma famille et belé. Ba nerva la bana, ba famille bazo bika en tout cas et ba tebele bazo bika voilà. Vous comprenez? Ah, mais on a des normes prescrites pour me la bien. Oui, toko bakaka to continuer kaka na compte un micro baladeur na biso to continuer betara liso le lo babaki sur le centre chaîne Nabino Bayoka News télévision OEP Sarabino ba réalité à Kinshasa toko bakaka to zo interview à bandeko ou peut-être peaza locataire ou peut-être aza bailleur to zo ka interview après avoir ko solo lana to bengaki courtier auto yambaki donc déjà to sana pe découpé awa papa na biso ou peut-être zappé na likambolo sur ce qui concerne affaire wana
affaire il y a garantie comme il colo donc moyen de garantie et comme il colo donc et comme il y a 12 mois 11 mois donc bailleur donc oh bailleur monika ida elika ya ba mwana awa biso tam susu que non te na sala ki musala mais so sala ki musala ndako ngo ya nani donc tu continuer to koba déjà toi là papa ah bonjour papa bonjour. Oui papa tous les lots sur terrain na compte banquette na biso na compte chaîne na biso Bayoka News télévision autopé Sarabatu ba information sur la réalité non sur ça à niveau à Kinshasa les lots dossier na biso oyo ezotungisa bandeko o ba lobby eza sur o Italie makambo ya baba ya na ba locataire moyen ti babi garantie comme ba 12 mois 13 mois na kin pose ndako omoni problème eza na bakolo lupango bazala ba na garder 3 mois kasi bato bayaka ba commissionnaire wana baya ko mataka garantie po ya azwa pourcentage déjà bongo te lelo to yebika garantie za 3 mois lelo komi 10 mois ezali ba commissionnaire mbeza ko ya ezali ko ba recevoir ba mataka ticket so to keni pe na 1000 francs kasi babela ka 500 po ya azwa pourcentage wana ndoko mboko wana eza bien te papa. Mais d'une part, bino peuple congolais, tant que bino boutique yango kende bon. Au moins te ke peka bon. Bon ça solution. Eza faute nani. Mboke lo bakelo côté. Soki lelo neti lipa lelo comme na 400 francs. Toujours que na 500 francs. To vandika. To comme ko la bakiseng. To ko lo bani. Et ça gouvernement. Basa lelo kwa malam. Soki lelo garantie to te pas muta ko pesa mibe ko azate. Donc to voter que to comme le ko la bakiseng. To tela ka bango. Tant que tu tomboka, biloko bokolobani. Papa, tu ça bafanti. Donc les autres remarqué que comme pendant que non, kala to ebe vraiment que ça qui mbongo o ya commission to bengi mbongo ya commissionnaire. Ils rapport na commissionnaire mais l'autre remarqué na mkolo ndako. Nako donc azo kabola mbongo wana ya commissionnaire o commissionnaire ayena client. Pona yo ekolo banini. Bongo za faute nani. Commissionnaire aye bisi en tout cas matanda ko boy. Yo poza na kati. Akusala ni. Na kati ya kopa on peut kati kopa ngoye pa koti na kati ya kopa. Soka zumbongo na ye. Ba kati le ba parti na ye. Yango pe ya kubikila. E komi na bana basi. Bana basi ba komi ba commissionnaire. Oh. Bana basi ba komi ba commissionnaire ba komi ko kende ko matcha banda ndeti ba kote musuna ko loba mawa trop. Ndako $100. Siko garantie ya 10 mois. Donc $1000 pour ndako. Bon ko sula 3 mois moyen té. Commissionnaire bi moyen té. Akaipi sa konta. Ndimaka kana prix na solo bano 10 mois. Po ya bena c'est vraiment biloko boy to kosani. To kuti pena phénomène et commis phénomène et to commis to moni commis que non locataire azobima azui sous mutu ayena ye les sous oh tikala donc sous logement ba bien sous logement. Au moni soki locataire azobima. Soki atikala soki azana mbongo na yete kolo lupanga azana mbongo na ye yakezwa moto akoti fa bena mbongo na ye. Po soka tika ngo ikomi nyungu. Si c'est me komi kangwana. Akola nga azobima ozana nyungu na ngai ya ndama mbongo akepa zui mutu ye pa sali commission abeli mbongo na ye po bakonda ko silana po ikomi yakalobi système ka yakalobi eloko lekitika ezate donc mbongo na sezo kenga na désordre bongo siko système na phénomène otomona mbongo ya makolo habité so ka gyo ko bi donc so ye ko lukanda ku boy donc nani commissionnaire na commissionnaire ana montana zo singa o kam susu 10 o kam susu 5000 musu 10000 o montana ana montana pona wana e bongo so ko tambola pamba akotambola pamba ya tika kinda ko sala na ye asa akotambola pamba c'est la commission pesa nga liboso afa commission wana pesa liboso pourcentage na nga po bana ba melati ti mo to kote na commission bongo sani mibeko ezate so mibeko ezate ko stable kwa papa rolo banini na bandeko nyonso na ba ya libanda o ba message la biso na bato bazo la biso ba konso ba la biso quand eloko ni okolo ba par rapport à ça parce qu'il y a des gens au ba lo ba kenon to kitsa na 3 mois ndenge nini pendant que l'état pesa biso banda côté l'état somba sakasima l'état somba sakasima la kisanga place ni l'état somba sima ikiti na prix ya bon place ngo ezali ndako nilo ndako l'état tonga o bato bazo kota ndako nini mais bandako ba tonga likola mabela l'état tika na yo yaya eloko lekitike ezate tika na yo mutu nozo wela intérêt na ye place ni yo ndengo zabwe wasiki la kisanga shika l'état tongi
Mais l'État tonga Oasis, si toi Oasis na banda loana tout le monde na presque ça vous. Atongi yango ya ofele. Après ça on a crédité. Crédit yango opesa yango place ni. Ba futa kuna pa ya kwazo kambongo na eza kwa tout ça batina banda. Place ni omoni ofele kuna. Là ils ont ofele te. Ya somba ki simana ya ofele, azo yango na mabele, te bin chaki mbongo na. Merci, donc merci papa pour l'interview. Toko Bakaka, la Katia chaîne Nabino, Bayoka News Télévision, OEP Sarabino, chaque fois information sur tout ce qui est les réalités à Kinshasa, tout ce que le peuple congolais a enduré à Nakatia Kinshasa. Pour nous rafraîchir un peu, je te salue, on t'appelle Rita Minga. Rita Ming, je te salue. Et Kormaké, c'est Maître Kormaké, je te salue. Maître Arbre Kamia, tonton, je te salue. Maître Peintre. Toujours Koba, Babou Image. Ingénieur Babou Image, toujours derrière les images. Autospé Saranaï. Maël Ena, Maël, Potopé Sabine, Maël, Wana Nabo Sainté. Harrison Kokola Kyokologie. Donc, Toko Baka n'a interview Nabiso. Tome Kako Solo, la Kaka Nabandeko. Bapé sa moi position na Bango. En ce qui concerne Makamu Oyo, il y a contrat des bails. Ba diminuer nan eza likolo makasi. Je te salue Yulia Makuma, pâtisserie, Miklet Matoudi di Poupée Barabi, Mireille Soukama, je ne t'oublie pas, Davina Cœur, Davioto, Davina Cœur, je te salue, la future magistrate, Boza vraiment Ebele, Chimène, la reine des CC, ni Ozo Lanara partir à Paris, je ne t'oublie pas Max Bongoudi. Donc Toko Bakaka ensemble na Babou la foudre, Poto Mekakozo ba interview à Bandeko. Oui, Tozo continuer kaka na compte ba interview na biso tona papa. Bonjour papa. Oui, bonjour. Oui, le dossier la biso sur ce qui concerne ma loyer locatif et matière comme il m'a 10, 11, 12 mois et dépend de gars na ndenge bayer à monnaie les la loyer. Pour na yo, opinion de cause à nini. Bon, au moni passe ya biso wa locataire to monaka. Donc eza po muto akoko television ngo eza l'état ya mboka. Mais lokola mboka o l'état ya mboka na posa ya population te ayebine ko zo ba tuna titre te. Po tozo mona pasi okokena pona kozwa ndako boye ndako garantie 10 mois. Aussi longtemps ba pays mususu ogede de Brazzaville ko to garantie ezalaka te. OK au koti au futi na suka au futi susu. Mais oya biso awa l'état oya koko tia ordre l'état ada ase akufa. Donc akoko tia ordre na makamba ba tuté. Donc neti bayer locataire au lieu que ba protéger yé. Donc locataire aza ne protéger te na mboko oyo. Donc nyonso to ebike lokola ba konza mboko oyo bango batongi bandaku batie bandako nango cher moyen siko donc à côté la bayer donc locataire ezate. Mais l'état sala ba cité. L'état a sala nyonso wana mais atiaka ngona te. Po ye il faut azana suivi ya kolandela nyonso. Akolanda nyonso par exemple ndenge balobaka kala toyokaka koyoka ke non ndako il faut garantir 3 mois. 3 mois, oui. Mais la constitution grand, donc 3 mois Et comment va 10 mois, 8 mois, 15 mois selon donc bayer ndenge alingi. Babe comment ko système mo se uto yo luka ndaku ba tu na yo ekolo. Donc bayebi ke ekolo musu ba rankine. Donc nyonso wana za ke soki abani ko compliqué. Locataire peut compliquer yé. Bazo écolonie au bon balinga rezoité. Mais par exemple les mingi baboya baluba. Bon pour la nini au sale caractère. Na ndege ça muluba rezoité. Oh ngako tunga moko na ke ndaku moko na zwa boye. Bukolo nango muluba mazo azo sara oza école ngabe oh. Oyo lingi école ote nga o muluba tena ndako ngabe oh. Mais yo moko za muluba te baba ndeko na ngai mais ba caractère donc eza misiki po abona donc aboyi ne ko compliqué ye po moko mo baluba zaka mo barrière moko boyi siko biso to za analogique ba mususu ki date koki na minanga o muluba akolanda tina soka fo zule préavis garantie sila mais o zule so préavis donc biso ba biloko yango na mingi bakimaka na moi salité propriété lisusu donc ba biloko wana mingi yango baboyaka so gosenga na gouvernement ezolanda na autorité ba landa libanda bato libanda nini par rapport à tout ça parce que l'opéto remarqué pe système pe comme pe na oye pe na agence ko lukanda kubwe commissionnaire le ka commissionnaire zo pesa ngambo à makolo mais promesa que un an na makambo yango na zoloba l'état ya mboko ayebi ko protéger batuté donc lelo kute comme okezwa ndaku
muto mukolo ndako azozo suna gara donc na commission oyo donc azo kabwa su commission donc na commissionnaire donc eloko wana kutukaleza laka na ngote lelo ekoma donc mukolo ndako azo kabwa su kati na oh mais yo zimbongo nyonso mais alingi su tsala na oyo commissionnaire donc eza passe siko okofunde pa nani l'état azate na moko okofunde pa nani pour l'état a protéger la population. L'État n'a pas besoin de protéger la population. Donc, à ta population, à quelle est la kuna, bakolandaka, mutwana, pour aller en bon, on a à corrompre. Donc, à tiki makamal, donc, locataire, pour toi, la valeur. N'est pas sûr que pas na biso ngwana. Donc, ko boy ozwana ko boy. Donc, ba complication surtout garantie. Donc, garantie lelo ezaka. Donc, fixité. Oyo azana ndenge na ye oyo akozona ndenge na ye oyo akozona ndenge na donc il y a 15 mois il y a 10 mois il y a 5 mois il y a 3 mois aussi longtemps donc nous sommes habité to kende wapi ngala kenda tina maison communale la bandale na tuni pourquoi baloba eloko musu na tuni o soki ndako emati okoti na ndako soki ndako emati garantie na yo ko matate oh comment faut-il ndaku ezalaka soki okoti par exemple na $50 soki bayere azo mata garantie no il faut mata po yango ne valeur ya locataire mais azolo ba nino André Kimbuta donc gouverneur André Kimbuta akoti ka mikanda na bureau o soki garantie mati donc soki mbongo loyer mati garantie ko matate e bandi ndege nini donc on est escroquerie oui ngana na émission na tsaka mama na timvundu na commune oh ezalaka te il faut pas protéger locataire. Comment faut-il y l'état en tant que gouverneur à kokota nyonso wana to yako étudier que lokola yi azana ba immeuble muto futa $5,000 donc Monique non il faut pas casser le locataire ou en attaque étranger donc il faut tant mati alors donc garantie na ye kaka donc ndako ata mati garantie donc exemple donc or yango te donc na mona biso kuna baye na ngai benda mamati mvundu ne loko na boya kango merci eza passe donc mboka na biso donc l'état ndé acha ordre azala suivi et surtout eloko eboma mboko nyonso na bapoint nyonso suivi ezalaka te bapoint nyonso suivi ezalaka te yango nde eboma makambo nyonso na mboka oyo naloba eloko wana na badepute baya awa ti basala propagande na oyo nyonso bolekisa ta puise yo depute ozala mbongo te oyo okosala eloko atanga na ye wana ata okosi okotonga na yo te po oza na eloko te mais totina bino po boke loba mais tango ke kuna bokoloba pe loko te donc wala mbongo na bino sikoyo suivi nde yebisa président de la république suivi ezate donc soki makamno se kufi na mboko suivi ezate par exemple ba terrasse oyo bakotinda nje aya kotimula terrasse donc anje eye bato babimisi siboto boto ole ba yana mutuka eya elongolango batiki yango ka salite na kwe siko tango batiki salite wana na balabala tango mbule koya obieni ezongi nango na terrasse tina nini musala ezate donc tina ezate suivi ndezate okopeza musala na par exemple ba chinois ceux qui suivi ezate bozo landela te musala yina ne comme 5 ans donc suivi ezate donc eza passe oui papa l'autre tout na wa question biso sur eza boye l'autre remarqué que non mutu nyonso so mara lupangu faut tonga kaka faut tonga ga elora likolo faut tonga likolo est-ce que moi te que on peut d'une part ils réduire atmosphère na mu pepe pour muninga pe ya voisin a zon pepe comment ba tonga ngo pona otala ndako baninga bazo tonga yango pona nini babiloko ya tu babiloko ya ko tonga kamwa un quart atongi pona nini po bazo sala bongo espace ezate atongi kam asombi kamwa un quart na ye donc lokola espace ezate il faut amatsango poko matawana yango ndeko pese donc moi espace ya kotonga nini yango na ya likolo po moya ya ko agrandir na se ezate kala toza ko mona ba mouvance bazaki akotonga akosoma ndako ya ba 50 mètres 100 mètres 80 mètres donc au mona que espace ndako kutoza mosika
nyonso wana ezaki espace ezalaki lelo espace eza mingi te omonaka mwa lupango moko bakati yango ezaki na 20 metres bakati 776 bo siko moto akosoma na katikati akosani fo amatsa mwa étage po epese mwa souffle kasi po epese mwa souffle donc nde omoni eloko oyo bazosala mais à la longue pe ndenge banzete nyonso bazokatakata boye mopepe donc mopepe eza esu te donc to babikoko wana bato bakozanga place ya kopemela mulunge moko kozala wana misiki bakozanga place ya kopemela po choix eza te biso to bacongolais d'origine donc soki par exemple noloba boye donc Congo na congolais d'origine naza ni 1% ya pays mosusu donc douleur ya Congo eza kati donc ezo swati na makila donc naza ni 5% ya pays mosusu 5% aza koko na kokolo na azaki rwandais ou bien angolais ou bien te congolais d'origine na bisa mama majora na bandal tango azo panza bato bateka teka bise papa mama ngai ata obengani biso lelo yeba lelo ke no to zonga lokola bosali compagnie te otie biso pa ite donc avant obengana bato bateka te donc il faut obongisa na no loko lokola obongisi compagnie te tozolesa bana totangisa bana to desika kokete donc eza so yo gouverneur okoti lelo ata obengani bato lelo lobby yeba ke lobby tokozonga pour créer compagnie mon côté. Oui, donc vous comprenez vraiment que non Aza émotionné donc Abimi sina o Azagi na yo Abimi ça c'est des propos qui l'engagent que lui donc Toko Baka Aristote Kyoko la kyokologie je t'oublie pas elle on l'appelle Sandra Fashion vraie chérie Yulia Makuma Chico Ferre na Paris Kadi Kadima na Bouchiri Tozoko Baka la compte car ya ba news sabiso européen sabino ba télé réalité ya ko expliquer bino makambo etali sur le domaine o etali makambo ya mapango oyo makambo ya ba garantie oyo moyen te makambo o etali vraiment ba commissionnaire à escroc donc ba komi belé te ba se confier na nani ba repesa nani confiance na ba air na commissionnaire donc escroc yo ka ba ya musuta musupa zupe boye mbonga 5 personnes donc Andibi nae en collaboration na commissionnaire nae donc c'est un peu ça Tolanda tozora ba interview bon on a bien on est en pleine télé-réalité tozo tambola tozo meka ko solo la bandeko oyo bazoleka poto koka ko informer bino à travers chaîne na bino Bayoka News Télévision. Donc je profite de te saluer, ton t'appelle Ilous Ilunga la Derby. Ilous Ilunga la Derby, je ne t'oublie pas. Christian Konde Nakacha Canada. Donc je te salue. Donc Tozo continue Tozo Tozo information sur ce qui concerne la télé-réalité. Nakacha Kinshasa sur Makamu Oya commissionnaire Oto Bengi, courtier. Donc, tu continues l'interview en collaboration avec l'ingénieur Babou Image, Autopé Sarane Maël là Maël. Pour toi, qu'on informer Bino sur ce qui concerne les réalités de Kinshasa. Donc, bon, mon ara to ko bara na interview na biso Babou Chapose. Chapose donc channel pause. Oui, tozo continuer, tozo ko bakaka na bomesa no tozo sa la bino ka musala pona ko informer Bino na tranche na biso 100% réalité. Donc, tous les interview à propos de ma commission, à propos de ma banda, ça va pas. Ndeko, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, au Lelo, na compte la chaîne Nabiso Bayoka News Télévision, na compte à enquête, automessana, tout ça, la banquette sur ce qui concerne ma bandako. Babi garantie locative na Kinshasa, ça va pas. Ah, mon frère, ça fait très très mal, il y a comme on a neti population congolaise na mboka lokola Congo mboka na biso ezali kaboya nzambe ndapesa biso jamais na mboka na biso tokoza na ba souffrance oyo tozomona lelo neti na likambo tali ndako ça fait très mal na pays mususu tobi ki ba sans abri bazara na moi pourcentage moko mukie metala awa ba pale lelo ezomata pe na nenga mabe etaki kinwa emata na nenga mabe talaka mutatongi ndaku nae na mabele ya mboka ya l'État oyo gouvernement yemoko gouvernement central a imposé 3 mois de garantie locative. C'était à l'époque la président Kabila, si je me souviens bien, na yokara ndimbola mo ebeta na banengwana
3 mois ya garantie locative. Mais les lots tamsunga ya boye, le biga biso toza batoto balola ACD. Tout ambola aussi mois 10 mois 5 il a parlé sali mois titani au fouti balé. Na longo na yo luka parler ba isanga 10 mois. 12 mois plus un mois commissionnaire. Ça fait très mal. À l'époque à Kabila coûte moi parler $100 au centime moi 92 000. Mais mon frère le communicologue de la presse congolaise na BCO les lots 281 000. Plus que Nambo, on a bisoma. Plus que na oyo tozozo. Les lots de Tibiso ba play ba foutanga $100 92 000. Zoka niveau $100. 92 000 francs. 92 000 ti les lots. Na prix o akala wana. Je vous dis 92 000. Na to yakala. Oui ça déjà 10 ans passés. En tant qu'agent à l'État. Tozo vivre ba situation ndengwana. Foutinga $100 na 92 000. Na soit qui parlait à l'époque à Kabila président Kabila. Na soit parlait $100 j'ai payé 92 000 francs. So na des années Matibo on est to Matibo au garder ka kunda ko pendo zo na 92 000 au futaka 92 000 ndeko nanga na bisio so ki sans parler à qui 92 000 lelo parler comment ba $200 $100 lelo $100 à l'époque au futinga plein na sala chez yo futinga $100 92 000 ngane na futa pala $120 ce que pona somba $100 na taux actuel no sala comme na obakisa mbongo na zo api c'est 2 fois plus que salaire nanga 2 fois ou 3 fois plus. Ça veut dire qu'elle a perdu déjà 75%. Net on a se perdre déjà 75%. Au tcha provision RN pour na bana tout ça. Ndegolanga congolais moni na zate po mela vitamine. Congolais tout azan zotomiki mais si ça na mbunzu parce que to résonnant trop cerveau chauffa. À l'époque au senti $100 92 000. Les lots $100 ça coûte 287, 288, 289 000 francs. Lo mo ndengwana. Holanda. Ça fait très mal. To biso to monara. N'engé population ils ont souffrir ba congolais nyonso ba komana ba ride na face congolais ozare longi pete pete azate mutu to akoma ya kokanga pona nini substance place euta et banité to benga soubassement soubassement dans son aéchi yo na biki prêtre nini ozonga parler moi soubassement talaka ka ba neve na yo baza ba kokono baza mais ça fait très mal na mboka le Congo to kema na makambo tali parler. Les lots tamsusu bo futanga $100 na 92 000. Obi nango sali publicité na ba TV na ba radio na ba Top Congo ki yo o ba xeli biso 20 000 francs. Ils ont même pas $10. Même pas $10. Mon on a 20 000 francs et ça fait $100 c'est 92 000 to ba 20 000. Ça fait quoi mais ça 32 000 et combien t'as $50 arrêtez de blaguer avec les gens. Mboka wezali kabwanzambe. Ce que les lots te remarqué pour nos zanda ko comme système mo beso ngo zanda ko ba tourner déjà école na yo. Pour le système wana au monde indien bino bat bozo banda kwango yo pe batuna ki ope kolo bon ndeko nanga vraiment wana ko bomba nde mabe lelo soza muluba poso apaleta msoshe muyaka moko bona yeso papa batuna boka combien lingate je musunga na yana ofutela chez muyaka junior de la presse et c'est qui sabatu mais te bozo ngo pena réalité parce que la réalité on a ndo vivre ozo futela pa muyaka masa na nga yende za totambola na pale totanga bapa gaprata muyaka abule neti tozozo ba mesure toteka lupango pona zalaki kaka mulu baba bimisanga na ebisio sempre ya vie po compter po tozotambola na masa na lupango babuli ete totanga bapa po tokata bo parce que na saka muluba ça fait très mal lelo sozi pale chez Muswahili moboe teba Swahili nde bo memela biso toyebi so za mukongo ba kwa adopter au mondamu ceux qui posent ça, moi, bande on a biso, ngambo avec équatorien. So ça batanga mbona bako bomba moi facile mais c'est très mal. Biloka nengo wana na kata mboka na biso. Toza tata bo maman moko, tata moko mboka moko. To comme on appelle muluba qui travaille na pas Swahili. Mukonga qui travaille pas luba. Ouais, ils ont déjà attend à Mobutu. Et les lots de ko to comment remarquer système comme pour na Zandaku. Commissionnaire que non, il faut payer un bon à ma colonne habité ça à carburant to yanini pour mon amtana ba prix na pe un bon à ma colonne bazana na prix monte banyos junior de la presse et l'ora ofele na kisasa 0 et à la T timo kile dai talaka ka pera bato afandi piaka bimaki pe na palin pour on est copa eza cop moko boye ici fait osaka informer kuna mto abima palin ko tika la vide ndena ko brancher mutu mako tuna nga apale za te ngapena ko proposer. Mais les lots, oyo lukana nundaku. Oye pas commissionnaire. Tes papa n'a pas besoin de susu ya
espace mobile, 2 chambres, salon, cuisine, banine et tout ça. À besoin de appui, c'est 400, 450. Les niveau sur bandal et monter jusqu'à 500. Parcelle à mobile, ça dit des chambres, c'est l'icolo, tout ça, 500. 500. Très mal. Très mal, très mal, très mal. Le tout le monde a un système comme on a un sous-logement. Donc, aux locataires, mais les mêmes locataires à Louis, c'est sous moi chambre, on a dans la commission bailleur, c'est moi garantie. Mamba sous-logement, et ça, ndekonanga lelo ekoma mutu nyasa koma lukaza autonome masala makamuna ina ndenge ya lingeli nakoya pa junior na beke junior pera za mera za usatiki ya kiboba ke ya chambre mo ya teba ye mo na c'était ya louer 5 bord na ona $25 kama $100 yo ko ina baya na salon mais chaque les 30 chaque les 28 chaque les 5 wana mbongo na yo junior amona ngoko a travailler avant il n'a pas parlé, bon les ça est, tout bien avant bois d'ilé, bachela ko fufu sani mili. Bien avant nani? Bois d'ilé. Bois d'ilé là. Bois d'ilé za mutu oya vivra kaka na assiette ya ndaku. Mama zolé ça, papa zolé ça. Tout bien avant bois d'ilé. Si on attend à foutre la cheba junior. C'est un jour junior ko bien nga bois d'ilé. Bien nga bois d'ilé te pour ebike nazara na moi studio chez Bango. Naza membre famille te menazo mo espace sous logement. Il y a un bloto vivre, ça fait très mal. Le locataire peut comme ça là, on dans locataire a fouté là. Mais azu sous moto sous tché sous na chambre mo sous wana azo fouté la soupa na e après c'est peu garanti. Kala ingangu kala technique. Dans sous une stratégie to vivre te. Sous logement so betama. Mais ça fait très mal ya mon ablo ko ningona na bakisa sa mboka na biso ende ko na ngai to solo la air mo ba pembe, to solo la air mo ba pembe. Lelo parler lelo to yebi ke na mboka monsieur sali ke gouvernement za na ba parler na e. Après ça, on va agent. Ah, puis après ça, tu vas ça la cité Oasis, tout le monde va citer Bélé. Negonanga, et l'on a le bango te mena des volants. Ville à Kinshasa, il y a 10 000 km². Là, on a bien. Ville à Kinshasa, il y a 10 000 km². Kinshasa, il y a 24 communes. On a fait 4 communes, on a 4 000 km². Maluku, il y a 4 000 km². Ville à Kinshasa, il y a 22 communes, on a 2 000 km². Qu'est-ce qui manque? Namboka na biso mabele sima tol bois nini ya mboka na biso. L'État a zupe ndingisa to initiative ya kotonga ba palais pour ya kopesa ngo a crédit na ba agent to longo la pe système ana sous logement to longo la pe système wana ya ba 10 mois parce qu'avec Tselena Maluku quand même eza 4000 to construire 22 communes na ville à Kinshasa mususu 22 communes na ville à Kinshasa mususu na Ntsele na Maluku eloko wana ekoyede mboka taka lelo so na biso ke na tamboli lelo 12 communes na longa na bandal na koti ngenge na longa ngenge na kati sipasi Kasavubu na koti Kasavubu na so nyango mukie kota sima pale di peuple na komi lingwala na so nyango na tenga mika mukie kota shebe na sada na ngaliema na pusani na komiti na hôpital ya Kitambo na tambo na Kitambo na yozo ngasutia wana ye bandal ndeko nanga moins d'1 heure du temps. Na sali likola moto na ndosa baralia ba livraison parce que ebisanga mtema bango za niveau nini tole la mboka na chômage mais ba makambu yango na Ntsele 22 communes botongi bandal moko kuna bo déloger batu kotoyo bo réfectionner bandal na idée oyo mundela linga kezalela na kilelo na ba norme ya ba kilelo to réfectionner bandal ba propriétaire bazonga kuna pesa ba ya ope bazakoma ina mona moko mo mibala ko za nini azui-moi espace asali pe moi mokili na ye to moni pe Ntsele pe développer après tel monsieur ça ti ba ya monsieur autaka tala exemple palpable perma autaka Maluku 7h33 à ministère emploi et travail de la prévoyance sociale yebisanga longa chez Ernie pour 7h33 à la wana tam suyem dana fongola ya bureau directeur akoma na Ernie monte ko bimisa ve ba 4h na palais va kutani na mpai alors c'est pour décentraliser pouvoir bobi qui était division urbaine musu c'est ça kuna les emploi et travail za na Ntsele na Maluku ezali mo deke mutu omoni mutu azana na Maluku azana facilité à travailler na Maluku azonga temps tout le monde a fait phénomène kulune dosé et dosé te pour nini ta na ko utalema na yo ça fait na kermes mo ezana na molar na yesho na biki kuna sho ezama kamo za poto za bayaya tala siko ndeko nanga. Donc faut attirer partout. Merci ndeko. Bon liloba nini ya suko koloba ba konso bolanda biso na gouvernement bolanda yo na bandeko libanda o balinga kolanda chaîne na biso Bayoka News télévision. Et lo nyoko koloba comme conseil ou soit comme proposition. Ouais, biso toza ba analyste. Ba analyste ya réalité oyo mboka ezo vivre.
oyo eza plan na pesi bino liloba na ngai ya suka yango wana eza plan na pesi bino eza na bapapier na ngai ngani na conservaki ide wana ke to construire ata mwa 22 communes na Maluku 22 communes na Ntsele parce que toza na 2000 kuna bana 4000 eza vide ndeko na ngai eza vide totonga tolongo la souffrance oyo ya surpopulation tozango na ville ya Kinshasa zando etonda 4 heures baba nani bana changu Olanda 4 heures zando etondi bobiso bato utanga lema ça fait très mal mais plan d'action yangwana gouverneur de la ville wana ezali lobonga na PCO na chaîne na biso oyo toujours sur YouTube bayoka news télévision bazoyoka pe déjà na msa bango te bafungola matoi bayoka eza bayoka boyoka ngo pena parce que so yoka kate seke faut matige coton faut yeba solo là to solo là ngo bien et puis ça biso pe avantage plan wana esunga pe population pe so zamu tali boso so innover ka eloko wana Congo changer développement to ligne ezali courant mai masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.